awa lelo na olakisa bino ndeni balambaka pondu parce que mingi balambaka pondu lokola kaya kotokisa gu oyo kana kisasa nano yokango te toza na matungulu de maboke na nga ya pondu oyo mbisi oyo naza na 3 mbisi na kotia oyo Thomson na mbisi ya koyita naza na ai na nga oyo poivron na nga aubergine na courgette. Voilà landa na bokebi tina kosisa biloko na kotia na pondu oyo makaya bakisangani nazotia na mai. Merci. Makaya bakisangani na tia na mai. Voilà, tia mai ya moto. Ça c'est aubergine. Je vois bien. C'est bon. Oyo courgette. C'est bon. Des mots en athée. Ça stop. C'est bien coupé. Kati. Oui, ça pour avoir. Il faut que l'on l'a. Longo libre. Toujours. Parce que bomba va saleté ma belé na kati. Mon ba ma belé. Voilà, bomba. Si vous pouvez l'on ma belé au bien. Comme ça. Au passoli à. Au tia mon maille. Pour na sokola mon bien. Pour na ma belé. Kata. C'est bon. Natie on a mixé na pondu. Na pondu. Oyo. Oyo eza aubergine et l'embara facile. Natie ango boyepo. Voilà. Oyo na mixé eza matungulu, ail na ba poivron wana. Voilà. Sikoyo pondu na biso etoka bongo tokotia biloko nyonso ba poisson sima. Les nga mingi na linga bio a pondu ezoko toka oyo mbila na kotokisa yango na tuti na sali mafuta ya mbila. Merci. Tokende kana bokebi tina suka bokomona. Voilà a pondu na biso omoni. Pondu na biso et toki bien au mbila ezotoka. Voilà. Faut que balola yango kitoko pondu etoki bien na mai nango mai ekauki te. Tika mai ekauki te na mai nango. Voilà. Bomoni awa siko nazotia mbisi nanga. Natie Thomson oyo mbisi oyo etekama na ba Leclerc, Lidl. Basa eza mbisi oyo ya nini oyo nayebi kombo nango te. Oyo mbisi ya fumé. Biko tobenga na kisasa mbisi ya koyita. Voilà. Natie biloko nanga testa. Nazotia mafuta mbila nanga. Oyo mafuta mbila ngamo na sala. Na sala nga moko na mbila. Natie mafuta mbila nanga. Natie mafuta mbila mingi te pona kokima maladi. Voilà, stop. Oyo jimbo na biso mibale natie. Oyo siko natie ingrédients sequins goût. Voilà. Na pondu faut kotia goût na pondu. Natiaka mungwa te, tokotia mungwa sima. Soki biloko ebeli. C'est bon. Awa tokangi njungu na biso ekotoko. Voilà. Awa mbila na ngai ebeli nazo tuta mbila na ngai. Omoni pona kosala mafuta ya mbila.
musaka nango ekotikala na kobomba ngo na frigo pona kolambela. Mais pona longola mafuta il faut na sala bo. Restez branché pour mon année maman ya salaka mafuta ya mbila bio na somba mbila na ngai kaka awa. Maman manze mingi asalelaka bio. Mbile beli penja yango moni wumeli temba mona bandi ko tuta ozomona ndenge ezosala. Merci. Hein? Omoni mafuta. Omoni mafuta na obimisa mafuta nyonso tota mafuta. Omoni. Voilà, restez branché pour mon année maman ya obimisa mafuta mbila. Voilà, oyo mafuta mbila. Non mafuta mbila. Nazo récupérer yango pona kopakola na nzoto. Voilà, pona kolambela pe. Na place o lambela mafuta mbila basangisa na ba kisa senglas. Bacha ba mungwa ekota ba mungwa, na ebite po ani basala ga bongo. En tout cas, na sala mafuta mbila na nga mote zo bien te. Voilà, nga sala mafuta mbila na nga moko penza. Parfois na sombaka pena ya kisasa. Soki ya kisasa na monite na sombi mbila na nga na sale. Neti pondu nazo lakisa bino mbila mafuta wana na sala kia nga moko. Omoni mafuta. C'est bon. Awa na sisi mafuta na nga bomoni na eko chango na mulangi na nga l'huile de palme. Oye tikali mo musaka wana, oye za mo musaka nazo chango na pondu. Pondu na biso l'huile ekoti mingi te. Mais voilà. Kaka tozolongola mbisi pona pona mikuwa. Foko longola mbisi foko tia côté avant balola pondu. Tant que so tchaki déjà mbisi avant balola foko longola mbisi. Voilà. Wow. Voilà, bon moni pondu ndenge komi mafuta komi mwindu, donc pondu c'est déjà prête. Sikoyo mbisi yango pona longoli mikuwa Thomson. Oya mundele si balongola de amikuwa. Sikoyo balolango esangana. Ah pondu pondu yango pondu na biso eza déjà prête. Donc 5 ans ko balolaka. C'est là omoni ndenge na baloli pena pondu esangani bien na mafuta. Pondu aboye mezi na tie mafuta okoko liango na loso okoko liango na semo. Tala bino mo pondu. Mbisi kutu mabaku koloba te. Bino mo bozomona pondu ebele. Bo patiente tika la tango ya kolia, bo mona nde mama nze akolia pondu. O sikoyo l'huile pona kokalinga makayabu na biso. Tema makayabu eza mingi te. Kocha l'huile pena ebele te. Makayabu bino bomoni. Yango yo na chaki na mai. Voilà, sikoyo tango ya kokalinga makayabu. Tozela l'huile échauffée muke. C'est bon. Awa. Ndio kokalinga makayabu. C'est bon. Ah, on a fait ma cuisine, on a ma carabe dans kalingati. Oyo aïe. Oyo tomate. Oyo ikasa so. Oyo neni basala ma carabe sangani te. Basala rango boye. Merci. Ah, pondu yango oyo omoni. Sikoyo nalingi nakende kolia. Pondu nanga voilà. Vraiment pondu oyo elambami na motema moko. Ah, kayebu danga kisanga na tango à côté parce que je mange seul.
Voilà, c'est bon. Oyo tangawizi ya mopikiliki. Na bandino na tangawizi na nga. So oza na ba nerf sciatique. Bakilia ba passer commande oyo etikali nga na mela avant kolia na melaka nani pona ba nerf sciatique mukongo pasi hémorroïde.